Fidélité Nabino balandi émission La Voix du Peuple balobi c'est la voix de Dieu. Oyabino Vincent Chiluizi étoile de la presse. Car neige za okenemigolo babi tozaka kosa musala ponzamba benga biso tosa musala. Cher ami internaute lelo car neige alara. To kimino to beti sugo moi tour et pas à Félix Oisé quoi est grave balobi monstre d'amour moto assez à confirmer la massola musique à Rolobert Ming et Zara Souste. Mais moi, actualité, car ça la moi bien, babi, tous en matière à traiter. Il y a orchestre à Félix Oisé quoi. Il y a un autre bengeli, tous juste soldats na moko. Autre benga bongo Miko azali bongo danseuse nakati ya Kitura PUV orchestre à Félix Oisé quoi. Vraiment, Michel Lelo est tellement bien parce que tout ça en matière à traiter. Tout ça, là, je ne peux pas commencer cette émission sans dire merci à l'équipe technique, par où c'est au caméraman à série. Et puis, mon frère Julien Botalatala, Tala Lelo, Botalatala, tout ça toujours ensemble. Babi, tout aussi Magelo, on te qui n'ont pas toujours le bosso. Nazo remixé, on a profité pour remixer tout. Au bazar apporter soutien là-bas, on a qu'à la voix du peuple. Bon, continuer toujours à soutenir Bisso. Et ça, la Bisso bien, appel, conseil, soutien tout bodo ça. En tout cas, vraiment, au fond de tout notre cœur, toujours remixé Bino. Voilà, ça là, directement, appel à inviter Miko Balobi, danseuse à Mounene Mboka. Bonjour Miko. Bonjour Vincent Chiluizi. Neni santé, boni, Kitura pays. Santé qui toko bino mo bana poto bana Paris, partout bana Luanda bomona. Santé culture pays veda kitoko. Donc tu as préparé ba concert na biso Kalamingi bana Luanda. Toujours ya Luanda. Donc monstre d'amour abi a raté Zénith de Paris dans Zénith à Luanda donc bana poto bokatsa bokita Luanda pozo yinda Kalamingi na uto kalala tous à déjà na Luanda déjà balobi na out Kalamingi bana Luanda tout bo se préparer déjà Félix Oisé kwa zoya parce que biso to roma rolanda ma partout nazoki bapela ba Rwanda nazoki bapela ba il y a Botswana donc tout ça peut suivi partout donc na pesi ba congolais tout bana Rwanda mbote Botswana mbote parce que ba benga jinga Miko neni ni évolution album na bino boto misamikolo I love you hein ouais. Évolution I love you eza kitoko Kalamingi donc après Luanda aussi ça va clip nyonso bozo ba image tout donc ba fan na ngandi bozila ram sana message c'est pesa no bo sepela. Donc après Luanda tout ça ba clip nyonso I love you. Miko obige nga penza moi lokuta mabe na roma pena olinga to solo pena ba vérité. Personnellement pena Miko yo ça pena sûr que album I love you est accroché public pena ba sepelito album on a mené koti ba mo vandi ba on a kati. Album est kota batu ba consommer toujours son album na biso moni impact lo za moi makasi na ba image na nyonso j'attends mon temps la même katika ine danze munela déjà on sepela au monde so total na Pito Lukaya Kalamingi bozo ba clip ba Jean Calvin Mboso donc ba clip ndetango ça tout ça ba clip yango mona moi activité album za moi la makasi belé biso étant que ba chroniqueur Julien Botalatala ne va pas me contredire tout ça li constant moko ba leader tout ya makasi tozana bango na mboka toyeno na ngam na bino kalezara so misi album au senti pena ke générique beti ba chanzo beta bonne nuit chérie mon bébé oh là là bien ça dit au moins la référence ezali ba nze momo boyeza mais l'autre remarqué il soutient pas na bino beaucoup mena bo misi album au moins na générique beti on aura moins 2-3 mois na TV après nie parce que le lot na bina balabala siko na moi na moi muke na bien mais na ngata nze moko I love you oza si pena oyeba ah oyemba bana do oyemba mai bakisa mai moke générique te nzembo na biso na mincho Pito Lukaya bat ba oyemba Pito Lukaya mutito wake no edidol sarotika atiki micro da no yemba vocal edidol stara na matadi bana matadi ba yemba Pito Lukaya ba vocal nyonso et donc loko sepel senga même ba musicien na biso ya sika ba The Voice ba milimo vocal ya musicien nyonso donc public to yemba on a public donc eloko on est convaincu déjà donc ba fan de binondenga on a confiance à ba fan na biso cultura pourquoi pas ba fanatique nyonso ya maison mère ou ya président so ready à Miss ba yemba ke lo moto ba beti sous bloc ya président so wera
ba meki mo bestrene mena biso yo mata des agi tomber obete bloka we na concert na e kasto mekaki donc presque biso za biso to ba les espère na biso to za ba takamo wana blagité to wana mise biso mo de voice bona Bukavu dans la pesi bata Bukavu ebele mbote ba Dadushka mode ba Papi Monique babi distal bana Bukavu na minute yo babi des voice akangi des voice a beti vocal bana matadi ba sepele bon tango ayel susu na bloka ba we ranson ayembi wembi do simba ki donc bana matadi bazaki donc yo sepela confiance tous arana déjà wana pour na bi donc confiance au pesa rabiso en tout cas merci na bino botalanga partout bolandanga merci vraiment wana na profiter d'abord pour nous signaler ba fan tout il y a la voix du peuple au bazana kat Salman désormais bon Olanda émission la voix du peuple la chaîne Nabino ba image donc B image TV wana na moni Yves Mavambu ça dit ban Allemagne tout à part YouTube bon Olanda émission Nabino la voix du peuple na kat ya B image TV na kat Allemagne wana avec Yves Mavambu wana na kanisi mbala moko ser na biso ba bise ya moko boye ado so la bien miminduma na kati Allemagne wana miminduma ba mbote na ebele wana na kanisi mama pe Vincent di Solo ka Juvens babi Juvens Vincent di Solo ka pa kolana Vincent kolana nga na kati la voix du peuple na YouTube rotala nga pe na bimage et pas Yves Mavambu bimage babi impact à danger na kati Allemagne wana Vincent di Solo ka Juvens Niklete Mbela ni di Solo ka mbote na place ozana na kanisi ba Allemagne ba ope ba na Allemagne ba moni ke Vincent tangi bango te bo benga Vincent to tanga bino esala bien Miko oza pena sérieux to bimi libanda boy to bito pesa mwana mo micro ayi manzima na oyemba pona donc Pito Lukaya j'ai convaincre déjà batu donc ba oyemba nzembo Pito Lukaya donc et na batu misusu ndeto aboye na kalamine to beta l'anniversaire na pese joyeux anniversaire na mama Olive Lembe mama ya bana donc na ebike bana Goma tozoya na Goma na ebike Vincent bo peseka sango bo benga na numéro bo mona bo benga bo bisa Vincent ndenge nini boyembi Pito Lukaya ndeni boyemba katika yeni merci na mama katika yeni mama Boboto merci na yo maman Nathalie Pungi honorable donc merci na bino ba maman pour bino de bosaka Valère ya biso to pesa Valère na bino talara biso bana culture pe vi Valère ya ba maman donc merci na Miko tant que danseuse carrière na yo ezokene tant que danseuse carrière na ezokene bien ce que tu as rama bongisa nzambe ndem ta pesa libala pesa ba moyen wani ko tikisa ngambala moko donc nzambe so apesa ka couloir wana na zui couloir na ngani sil na vandi po parce que ko bina auto ke na titité donc to bina ka posa musalo esala ke miko lewa na position na ba salon za bien et à part wana donc to zela rara na zela rara donc so musam bilan na ngeza ka fo no installer vinanga za stable ko bala na ngai position bien vinanga bon na sa foyer na nga yo beti masolo ba robala a olobi ke non Miko après ba robina ozozela ba robala mais sangwe panzana ke bino ba danseuse bozara ba ndumba bozara ba sa ba leader bozara ba katula soif ya ba leader pona yambaki na sa émission na cuisse de poulet singa bi danseuse oya oleka na TV alobi ke abimana leader na été azalo kuta parce que yo mutu déjà sango na bino se panzana bozara ba sa ba leader. Je pense vraiment qu'il y a un bonheur aux Libanais déjà ça on a monsieur Beba qui vous a amené bandumba vous a filmé facile et puis leader tout abimana ba danseuse na les poulets non et ça bon côté preuve n'est que biso so na benga là on démentir que c'est pour la cause que bino bobimana ba danseuse na parce que y a limana ka bimana ba leader na abimana ba leader ko tabaka moi ça ba bimana ba leader abi ba danseuse tout musa na bino bimana ba leader yo démentir mama ku c'est ngana démentir en po ngana sala ngote na sala ngote bon na yebite na sala ngote na oloba sembo na miso nzambe na sala ngote ezaka bangote même bino ba journaliste te ke mona Vincent Tulizi et ndeni poto sa émission o to ene pembe na ba sala émission na mingi Vincent bengara et po bana Vincent bino pe ba suspecta bino na biso ezaka lilala moko mabendenge police malala nyoso donc peut-être on ngeba no police bat misusu balomba longole malala mso bien te kama déjà donc ba tcheka ndana miso o pola batika ko no o lorota loroti ko pa moi moita boki na poubelle donc nzambe azwa lokumu ndenga kutantsanga na président na monstre d'amour oyo ayebi Valère ya ba maman oyo aza mo Christ donc yé na ebité
ba danseuse ba bimana prise même ya kala en tout cas mais quand on benga ba on intimité même na banda to banda qui depuis ba Ani Dembo ba Perle Chichimo ba nanou fetenge ba Chantal non ba ya na ngande ba sa ba Olanda zéro mundu ki ayebi donc tu écoute règlement on a écouté na cultura quelque part na yipé moi tete moi ba ndenge mo boy donc na yiki mo ba comportement mo bo mo na keno so be so miko pesa kitu ono telemi mais d'abord que c'est miko pesa kitu na telema ndeni zo kitu no kuna baki yanke kaka donc na cultura to ngana na kokana ngapi na mekeloko wana me na kokango rate on a kuta respect za on est blackité donc on a kuta respect donc on a kuta respect le kolongo na kuta kuna yango lelo toza nango à part waze kwa na bike mikwa bina passer Léo ba pas passer Léo na habité sur mikwa bina wapi tu veux me dire que à part waze quand même passer Léo même ba leader tout ba tikala na o tikala o yo katate que non to yo personnellement leader mo tikala o luka o te miko que non système Vincent Chilizi et était pour bango baba tona ba ba leader ba lekinga kitoko za bongo te ezara que chance ndé quoi kuta ba leader amité mala ngala beta passer Léo merci na maman monte pour ya beaucoup la biso bien monte maman la Marc Andy Marc Olivier donc aye donc pour ça muta bon pe mabe faut ça ramter mabe monte aye bende ozana biso yebo ayelo biloko mo kutu maman ndo silika biso bi oh mena muno solina mutentel muto na spectacle na mobile nanga et salama non passer le hôtel biso kutu ina ba danseuse muso mo ndeti presse moi ba ki wenge na bonde bazaila ko yo presse bena mo abuda biso boeni nango ok nzela mona biso tenga habité donc moi obi keza ba leader oyo ba bimara ba danseuse na bango ba comme ça ba danseuse na bango ba objet sexuel na bango si to vanda rapete to ba mninga biso mususu danser na tanga na ba comme to ba vandi boy ya mo betel sonda mana leader ne secondaire ose la paye lo parce que sur le bité alongba yo mona mabobomba na bomba nini oko c'est le leader kama kampoli selon ekokana poto comme abuzo ba moko jamais donc biso to na orchestre mutam donc na bité era na bité la leader na ngatoloté na bité ba orchestre belete son oko c'est le na bimana yete même la président nga monstre d'amour monsieur Google ordinateur mi comme tout montre babi to sara ne gouya papa donc maïle biso to profiter pe na papa za profiter pour la nini so unité donc biso to zana non té to rentre bina nga beta l'orchestre ça na pesa ce que conseil na ba leader tout o ba zo ba danseuse na ba comme objet sexuel na ba conseil za na bino ba président na biso bo mesana ko mona biso ba danseuse loko e loroté ozomona nzoto ya mona mwasi eza o biso na catholique bien eza temple ya molimo santo ko kanisa te ke tango bimina wana omoni mo ba en mo zaro ba danseuse na ba yokana te ba wela ba ngolo loroté pour leader abimaina wana pas spectacle bimaina wana c'est pas bien eza kitoko te ena mu danseuse mso bimana eboe soit ina mpoka ne bien bande mo bwe mbala mo bebisi orchestre mobimba virus wana etamboli conseil zara to ya koluka msala pa na bino donc to ya rana poto ko mala bambongo to ko mabazui to ko mala mituka donc tant bino bo bimba na biso bo kimsa biso da ba chance et comme a déjà bato bazaka entourage comme ka comme megate wana kutu leader na bango kutu boye basango na bino to ko bomba ngote po ya biso ya président na biso donc on a une limité oh pas mon président ça pas danser en tout cas ayo le bagage miko kosi avec mobile intel wande ça bien mais une intimité valider botika biso ba danser to yo comme ça pas la bino boza direction ya mbongo ya mituka ya makambo nyonso biso ko zo na vie prévenir que bino bolinga to bina pembe na meto ça la fleur pour ba prêtre ba ya ba pesa yo mo leader mbongo pour ba prêtre ba ya biso to profiter pe na sima ba prêtre on to lia ozo mona makambo déjà bo bebisi la biso ba relation mona prêtre mo boye abala na eno te mais ana pour ça abala miko siko tellement de yo bima dana ba danser zalo kimisi ba prêtre wana mona ba prêtre msu ba solara na yo moro ba éviter ba danser pour na yo muto message sara donc conseil za botika biso donc ba sala ngo botika ba danser pour to ya pembe na bino nde poto luka ba direction ya mabala ba direction ya mituka ba direction ya kozala batu o to représenter valeur na bino lobby et non que bino mo bebisi la biso carrière c'est ça en tout cas wana nga pesi mote na S grave Félix Oise quoi leader ya malamu oyo azwaka ba danseuse de rôle bana na e wana na moni moko ba benga kaye honorable Solange Washington de London honorable Solange moto no place uzana moni moko Choco frappant Choco mirabolant facile à garer
la sucre, la métallique, place aux amoteneurs, wana. Willy Botela, ba Willy, garçon de l'X, 3 fois l'X, patron la bango, moteneur place aux awana, na monimba la moko, venanga kumu apa, pote ma mère, vena kata suisse wana, moteneur place aux awana, na moni, Diki la Rose, beauté fatale Hiroshima, place aux apes, moteneur wana. Mais à part ma marobimana ba danser na ba leader sango mosusu panzana ke bino ba danseuse boza bataba kwiti ba danseuse tout au monde na ba melara diamba ba chaka ba melara ba whisky ba bi ba danseuse ba fimo boza ba tout monde dans aussi poto vivre na oté ba tumtolo ba par rapport no mon le soulever libala photo yo peno expliquer ba ta poto bien parce que ba so ba ngara oza c'est na danseuse mais ba masolo yo ba danseuse e bangi sarai net kamwa ba bino ba ta dringe bo ba makasi donc baba moko roya pina ndaka mobalo bani opanze ba plan donc mystique oro lobani pona bon musala oyo bat mususu et na bat danseuse muso mo apé peut-être pour ça spectacle on a fait dans la drink peut-être pour la danseuse mo so le ka bat bagangaka il faut ça na bandenge mo boy ngana lo bakanta mo yanga moko ngamiko na fimarate na chara drink te lokwa na ebi keza musala ezaka juste musala nanga prévenir nga miko na persate na beta cachete na fumaraté na melaka bière te donc masanga wana baninga na biso pe ba melaka to monaka donc tant ameli masanga monde aleki bato nga mo pe na sa constant na ndenge nanga po mutu soki to sola na respect mais so na romda na drink na romonde na sola no pembeni mona ba so ino uta musike kwela mutu bon c'est comme des drink on perd déjà contrôle. Donc et ça la maka so na lobi kana wanga na nyoso mabe na wanga nyoso te mento ah tout ça la vérité donc faut na loba vérité pour lobi tangu peut-être 25 mots kanga na bière donc na kombimba mo lokuta et ça la maka dans ces moments on appelle que non ameli pena diambe combien na donc ya chabwe e expliquer lote donc ya yebidanyo on a leader abosa aboya on rappelle presque kitana nous on biso mutema ma continue s'il au mat donc so bandi suso kiti susu donc bakwiti wana eza yo solo yo melano ba diamba na te mais ce que yebsanga itambo solo na baninga na bino diamba ya portera danseuse nini pour na carrière na ye surtout tant bolanga bo bina mimi mona ba yemela diamba e sara bango ni le ba mela tambo solo te ngana mona pexaka na pexa po mo to yo ki poto roma pa na spectacle so ngala timbe ko ngosa ba ni mora na réflexion nga au moins yolo wese so bonza kwiti wana sko mo olinga te presa yoka poko kita biso presa go go sur la masango beta concert donc presa go popo o remela po bosa no na so na ngwa donc so atanga na yoki yo so na bi presa comprendre nini presa onuka okiti donc drink inde yango sala robina na biso te pona mona yemo drink inde comme ça bat na bande mo boy binelo ba chara liboro boyo mo sa bité na longola bilamba ton public eganga au monde binago binité au salé lote donc drink inde faut doser donc biso tellement to tellement la drink peut dosa drink peut na pas na biso dosa o nini ndeke mo matirbo o mwanité na malili kutu boto anelanga bat ba o filmete siko tolo ba ke miko ozana o sincère ezana bateau mangambo solo to ra su ba danseuse ya solo mais miko ozana ba genre ya ba fille ba mela ba diamba te oza ba genre ba fille ba mala ba leader te c'est ça ngana genre wana te et musala donc ngana na genre ba fille wana te na surnom mo bomo na bolanda ngai mingi na Vincent Chilizi bomo na façon nga omoni façon ya drink bien façon ya comportement mabe ata kutu na bombi otimbela ngoka parce que drink e bomba na non te bima kaka kuti ya nini e bomba na to sentir moi ba misapinoza ba système ba diamba au sentir moi l'œuvre na eux a bien été de démontrer déjà diamba zo démontrer nyonso yango moni ngapi na miko na préféré que na ça normal na c'est ça ba fan na normal na c'est ça public na normal donc moni drink ezango spectacle e ko bank sabatute. C'est ça quoi. Merci Miko, en tout cas tout ces plus fort na interview na yo, tu as été sincère. Na habité chose en moins un mot à dire na ba fan tout ya Félix Oisé quoi au balinga cultura PV pour balinga rayo et puis moi quelques dédicaces na numéro contact et ça va bien. Ba fan nangai, ba fan na monstre d'amour mais c'est Google autrement dit ordinateur mais comme tout montre. Donc calamité toujours à Goma le 31 à Goma.
août nde mpenza bana ya Luanda bozela biso tozoya monstre d'amour abi zénith ya Luanda bana Luanda zéro munduki babi préparé tozoya cascadeur babi tozoya babi ye mokonzi animation napesi bambote beye na ve nanga Viki Mobonya Francine Pasu bave nanga ba Jimmy Mulopo boze belé Beric Tola babi Platini Kayembe le Carigène Kayembe bambote belé sika bozali Simon Layou babi déjà betaki ba polo ba banderole ozera na pia data matisa Simon Layou na oya ba petitsanga ba Gaël Diana Mona Kikombo nazo ya sagesse kiaku masanga Marlène Lopez nazo ya Luanda pourquoi pas na pesa batapoto babi Sandrine Mona Kikombo wana grande sœur nanga propre na sugi nanga wana sans oublier Ziggy Noka babi Magin Kole Swa Bango Litin Kole Muska babi Nenen Kole na lela bino fort ba sœur nangai numéro nanga na opesa ça juste pour na ba conseil eza pour na ba lokuta te moni na pesa ba numéro nanga ba na pote belé bozo mona na dénoncer bino te mezaka ke na yebisi nanga yo mo muto se comporta bon changer so bengo bande na conseil et mo na lokuta okosa kosa bo mona au fait no bité ya ba bio tindelanga ba blo batine mona bengi sous serre nanga te longola ba stress le rotinelanga téléphone tinelanga ba parfum so kana otinela ba parfum za calme so non tinelo mbonga ndako yo mo promettre nga mais réaliser comme lokuta ya monière mona romo na sepela so pesa numéro na ngate mais so na pesa numéro na ngeza juste pour na ba conseil na bino so na 5 erreur na lobai ma bien na TV o benga ngo ipsanga miko la landa ko na Vincent en tout cas côté en lobai qui bien te sala boy miko soit au baby et sala boy oyebisi nga mona luki ba mbongo na nga na mibongisi donc zete ke poko sanga numéro na nga eza donc code ming ya Willy Moucheni ya Willy Moucheni 089 85 69 607 00243 89 85 69 607 00243 84 84 588 54 00243 84 84 588 54 babi Grévi Fouti la lié bozola mboya biso tout ozoya Luanda petit no miko yo ba promesse no tout eza rokanga vie ba tembe ba fani ba sambwe. Merci Miko, elle s'appelle Miko, danseuse nakati ya groupe culturel PV à Félix Oisé quoi. Tout ça vraiment c'est un makasi roya. Ya koyambayo wana na sali na signaler que tous na héros Congo ça dit bana poto tout bozo ya kin boya na moi bana moi vacances bobetsa bango tour wana kati héros Congo espace moko ya bien 4 moko ya bien mino mikolo boya bofandi bana bazo sara na mpanzi et vous savez surtout que dans période de vacances to pesi vraiment moté to me remercier d'abord mkolo cadre pa pesa biso espace na ye donc bana tout a poto bozo ya cadre yango na kini pe pour internet mo na makasi pe na kini bana kini pe tous les bozo ya fikini héros Congo yango esika bana bazo ya osaka na pesi mote nanga lisusu na mama nanga Hélène Mvuzi na kati ya Marseille mama nanga Jacques Nzongo na kati ya France mama nanga Fina Mana na kati ya États-Unis wana ba mama Vincent Anne-Marie Bichiloa beauté éternelle na kati ya Angleterre motono yango wana Anne-Marie Bichiloa azalaka moko na kati ya Angleterre azalaka beauté éternelle na pesi mote nanga lisusu na Fabrice Fabrice Moubiala, il est né prêtre avant qu'il soit prêtre na kati ya Suisse wana motono yango wana na moni lisusu wapi wana paruto bosani nani Dikila Rose beauté fatale Hiroshima choco frappant choco mirabolant facile à garer la sucre motono yango wana Pepe Kibala mon vieux pe motono wana kumu apap moté ma mère rêvé motono yango wana Amigo Jenny Tambwanda place aux motono wana na kati ya Suisse Amigo Jenny Tambwanda Mukonza Weston motono wana vraiment mbote na batutu bozoki ta olanda biso Nicolas mono bosana mutu moko bambote be na venanga Guilin Soumaïli babi le porte-parole du chef veto bossa na TV nanga Pati Masakid César Matomi na babi la carte qui gagne Fortina Ngoaila wana ba venanga merci na moto pamba ma gloire na poto ba venanga José Salahi na moté ma mère Mami Koujoudi na kati ya Londres pe mbote na mwana wana na robosa na binote merci na Parousse et ça au caméraman à Syrie Julien Botalatala, mon ami, autozo beta betani masolo we. Na moi to suki na biso ami comment moto ça la bien. Merci. Tout le monde l'année prochaine. Bye. Bye.